Le seul musicien Oyo Bazo Zelae Bakanga pa Costa Mutamba. C'est Didier Badendo. Ah! Seul musicien. Oyo yo Kisiba Congolais. Le seul musicien a joué devant le chaise rouge. Soza la matanga musiki ndingu. Ozo bosala ngote. Moko ekoza na matanga mais moi bordure muke. Ah! Ah ezaka semi bordure. Semi bordure. Akozo bordure na mobimba te. Mais se défendre le bec à Sagi sold out. Boyo toyo kiango. Réputation mboke sanini. Eh baby. Comment yo musicien koloba Bakichi? Est-ce que ça va? Bakichi a ouji pelobi non. Ah! Ça ne va pas. Après tu peux bateau baya qui conseille faire basangana tato mona ta liboki wana ba panjani nini cours abanza ete salle o Didier Lacoste betaki ezali suna ba semi date moko ezolanda na wana mais to lakis biso ça dit après les 7 ING Arena salle wana ngana museki ningi tozokendo korjango tozo lakis ça dit producteur déjà bongama na yo to lingi to compliqué ba dossier te biso ce kaka ING Arena eleki po papa veut faire golo bachela ke libayate tozana tante ya kocha dati biso tozela oya biso ya bagoloa eleka apo bomonisko dati na biso donc il y a le biazo bandela date wana azo bandela dans 3 mois Didier Lacoste. C'est comme si une personne a diarrhée pendant la nuit. Il perd pas même si le film est des zombies. Akobimaka c'est que film ya zombie ça la montage musique ya Lacoste c'est un montage ayemba boya kale ako joue wana pe dendo bela ki retard mais on a vu no ya yolo vena biso yolo ateka lupango ozata na fanité babiye na ye wana na ebite to bakotela kango toilette pour Michel ola yé atalaka te bateau tout ba ko manquer faire mikolo to ana kanda na bango po ba golo pe ba lingite ko kena ba concert a bat mikolo to aka na kanda ya tout l'orchestre bo comprendre qui est fait rigola donc toujours musée koti senga pe kola sapiko nala takata lokola yo jambala on la takata déjà kindoki mama kitoko to mela tolia merci beaucoup lité ya kanda pe lié moi aime lité ya kanda et si na lobaki déjà musée kindingu na absence na yo famille bayokaki o nyonso na lobaki na eko accompagner musée kindingu yende akufeli mama bokilo cha 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 sigo to lobanini mutale kinga na kolata na kobakisa lisu nini saper international. Merci la famille à Chakachaka, merci pour le bando à Chakachaka. La mignonne, la mignonne, Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose. Le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. Gims, Dadju, Gazo, Fally Ipupa, Soul King, Youssoupha, Steph London, Diddy Stone. Leur point commun?
Ils seront tous sur scène lors du concert caritatif événement Solidarité Congo qui se tiendra à Paris le 7 avril à l'Accor Arena. Je voudrais un petit mot pour le Congo, pour mon pays. C'est inhumain justement ce qui se passe là-bas. Solidarité Congo est née d'une volonté commune à tous, celle de venir en aide aux enfants victimes du conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Un groupe d'acteurs de l'industrie musicale et plusieurs artistes de renom ont uni leurs forces pour porter un message de paix et de solidarité. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais un conflit n'a été aussi meurtrier. Aujourd'hui, je salue les artistes qui sont mobilisés avec Solidarité Congo. Ces derniers jours, notre engagement a suscité de vives réactions. Mais face à cette urgence, attendre n'est pas une option. Pour ces innocents qui subissent une crise humanitaire depuis déjà trop longtemps, il nous faut agir vite. Si cette mobilisation a soulevé un bon nombre d'interrogations, elle a aussi permis d'ouvrir un dialogue plus que jamais essentiel. Parce que la solidarité dépasse les frontières, les origines et les religions. Parce que les douleurs ne doivent pas s'opposer. Parce que chaque enfant mérite d'être protégé. Le 7 avril, faisons entendre nos voix. Ensemble, plus fort que jamais. Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nini. Na balubele lo banda kunati. Oh, o moni tango leka kuna na o moni tango katisi. O moni ba mamu ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence ne to ko bele na Château Rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozo tina na mboka. Oh, tina na mboka ko. Yango so mo ezali o pesa nga comme ça na tilo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezani. Menga so ke na agence pour na tika biloko na nga pour na confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais wana to bunga nit. Elo nyazo la saye ko koma. Tokutana na nzela na telema kaka yo telema kaka na telema kaka ah non nyoso ya omonanga boyete ngana sana mutu datindaka Global Express et paya Patrick Malovengi Baoba assurance libéré papa na lesa bana na musalo papa na musalo muyibi salani papa Paris 18e arrondissement Malovengi ye Global Express awa assurance libéré papa awa ezande nini awa ezali toujours tinda bakoli ya avion oyo esalaka des jours toza pe na fret maritime ba fret ya avion yango tobengaka fret aérienne esalaka des jours totindaka na 3 pays ya Afrique centrale Congo Brazza Congo Kinshasa na Luanda. A Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai oyo ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makamnyo so yo OK récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer a carton. Kina Angola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totindaka na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba bureau na biso eza na oyo place bato bazwaka biloko ekomela. Omoni nini? Osongi maboko pambati. Kasi pona tiki yango na Global Express. Ah otindi na tindi ko. Ndako tolo baboye bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wapi? Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence? Vous avez pas contact dans 25 Rue Léon, Château Rouge. Chez Patrick Malovengi et Atakate. Tam Tam Voyage, Tokos. Kwanzangana kamula 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 mtame voyager. Yo l'équipe, ici Lévis, l'ambassadeur de l'amour, juste pour vous dire que je vous conseille fortement de contacter Tam Tam Voyage pour vos voyages et déplacements. C'est eux qu'il faut contacter. Ponctualité, professionnalisme, il n'y a rien à dire. J'ai passé un séjour très agréable en compagnie de Tam Tam Voyage. Contactez-les, c'est eux les numéros 1 du moment. Love. Alors aujourd'hui, on va voyager avec Tam Tam Voyage. Donc, on se retrouve à l'arrivée. Je vais passer devant, ceci dit, parce que je suis plus à l'aise. Donc voilà. Voyage privé. Toujours Tam Tam, l'ambassadrice. Voilà. Les vacances. Voilà. Voyage privé. Voyage privé. Tam Tam Voyage toujours. Là, on est belle.
on voyage avec Tam Tam. Ratakate de Bruxelles à France, Tam Tam voyage, de Makambo. Il y a un ratakate, vice confort avec le wifi, ça veut dire Madé Sabana, au petit Bruxelles. J'ai bien arrivé en France sans problème. Je regardais, j'étais tout seul derrière. Vraiment, ça m'a beaucoup dans Tam Tam voyage. Famille, c'est Taba de London. Alors là, on est dans le Tam Tam. Tam Tam voyage, je rentre chez nous. On est venu avec. Franchement, sécurisé, rien à dire. N'hésitez pas. Prenez vos Tam Tam. Le chauffeur, il est à l'heure. Il est à l'écoute. Prenez, n'hésitez pas. Maison Awa Toza, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto ne éviter. Yaka, tokiti na métro Château Rouge. Kayau awa. Ah, uzomona Kimbondo. Oh la la. Paris. Jela na oyeba asaka mon ndazabo asaka so mine kula métro. Bisa batani ngaba bani. Tanga. Awa Toza. Awa nini? Awa Toza. Awa. Yaka sona place de côte. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa Toza, c'est-à-dire Awa Toza le magasin Awa Toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa Toza, Maman Awa Toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba maman ba bébé belé, ba maman bazo tambulaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa Toza, Awa na Château Rouge na yepona kolongola matampo ba maman, banduka ba maman oyo bazana besoin au sala taille pona kokita mamuno. Ba maman oyo bazana besoin ya kosala ba forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa Toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà, ouais, vindi ça awa. Tula vima. Non, yo je mona te. Oh là là, eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit limaso olingi soko moni ekokisuki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona eza victime na meki yango oyo bazobenga ena Lesi yeyo azobongisa loposo aponi koteka ngo légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka ngo légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto banda makambo kala Awa Toza oya tena ngo Nicole Malonga. Ezaka Kaliba élément musique. Voilà sens. Bon ba yebi valeur aliwa. Bon ba tiki ba multiple na famille oyo mama boti ba sajata. Mama boti ba artiste. Bref avec S à la fin. C'est-à-dire moi si lokola mobali. Merci. Il est là. Maintenant je là. Le but de juillet là du sens. Ok, il y a le sa musique hier pour retirer mon chaîne hein. Voilà, merci Mathieu Boncher. Oui, tu gagnes kuna. Moi liloba. Passe là yaba. Faut qu'on la micro kuna. Mbote na biso. Mbote lisusu. Olingi ba abonné na we à TikTok ba mata rapidement au fongoli téléphone au bandi ko filmer. Wana logique des choses et ratakate. Voilà, Bible zoloba tolela na ba ebazo lela, peto sepela na ba ebazo sepela. Toye makambu yesengote me kolandi sama. Attitude o bande ko baye ko kabola mawana biso esengeli to respecter ba procédure nyonso no moni bilongi na biso awa.
toye kolanda nani po bino bozalaka bozomituna bakestion ye lite ya kanda aye kosala nini awa na matanga koye kotia desordre awa eza makambo bagolwa te naye kolanda ndeko na ngai Museki Ndingu yende akufeli bokilo le grand sapeur du Congo, sapeur international Museki Ndingu akufeli mama bokilo oyo mama ya mwasi na biso Nana Sakasaka ndeto ekolanda ye awa kasi lokola mutakala na nkolo datilité ya kanda un contre tous moyena sanga liloba ezake est-ce que ba mama tozali ba mama tozali awa tocha mwa songi muki obotama mwindu tikala obotama pembe tikala pe voilà yoka sikoyo Mathieu Bochelanda nalobaka boye liwe sanzele ya mutunyo yoso mutakotika la libela na libela azate tala bino bolingaka te na fi mutu akoma na succès awa Nana Sakasaka komi na succès makasi na yoka makambo busoto te bima na nzoto na ye Mathieu Boche atika la kate nasala ye nini boyebi krite muto ya kotelemela Nana Sakasaka oya kolobake ye mutu alie mama soki na kutani na nzela façon na kopapolela ye akolapa sikoyo bino pe ba famille bokoma na bitalisa talisa ba famille bakoma na banini bitalisa talisa mamesa kolaki eloko mikolo na ye ekoki na yoka te bafandisi mama na ngai Sakasaka babandi kotangisele bama ya bouger osatende ko na ngai matisaka na mafuta po pesa nga posa bilobela na yoka te bouger na mutu na ye na yoka te batoko kende ko talisa yaya aozo kende ko talisa eyela yo na butu eyela yo na moi etali yo moko biso kuna na kati tozate awa mama kufi epekisi kolia fufu te mutu akotonsheni na makasi te otobeta une semaine tolia te na 40 jours tokoya lisuko zonga awa nga moko naza koorganize yango kolia komela pona kokanisa mama lolenge ya suka bongo te ale moko nazotambusa kaye awa toko la fête avec organisation. Combien on a déjà nombre de boules à foufou yo diaka, na nombre de bières oyo melanga bongo te. Kombi melanga brisque mukola 40 jours. Oya kombi melanga brisque na sala nini. Mathieu Boche. Lelo esi to check déjà masanga ya pompe. Bon banda déjà malembe ezala te yoko kakomona pompe te eza pompe ya ndaku te mela pe na ekenge tolingi te tobanda kotombolaka bato mosusu awa bamatanga ekoma na makambo ebele soko oza prudent te okoyoka kaka awa na minute oyo topedraki mama topedra lisusu mwana quartier matanga eza awa te matanga eza na Angola bazosala ba programme awa pe biso tozosala ba programme. Merci na bana njili nyonso bana changu na bolingo obo lakisaka tangu nyonso muninga sana pasi muninga zolela boyeto lela na ye ensemble na koloba mingi te poto zokima na ngonga makambo ko salese pele oya lambela ki mobali na yete zonga mbangu kendo lambela mobali na yo oya tika ki misala na ndako asala ki te zonga mbangu kendo silisa misala. Merci Tata Apambola Biso. To continuer ma programme. À mise connaissance, tout défilé quand on est battu sur ma salle. Ce qui est les Boisali, comment ça n'a tout ça la geste de la panier de la ménagère. DJ c'est parti. Panier de la ménagère. Papa n'a bébé fa. On continue avec le pétopéteur. Merci bébé Wemba. Leader, après vous aurez votre place. Merci, ça continue mon DJ. Avec le pétopéteur. Leader, Ah, l'idée à Kandae. Ça peut être international.
international. Lité à Kanda. C'est qui Y'a kiti boy, y'a tele kiti de pas Kindingu. Balongoli ba ingénieur ba tiki biso. OK. On a tout fait. Boucan non c'est toujours déjà ba tiki. On a pas voulu m'inviter. Franchement, on a saper la vie. C'est là. Merci et bonjour mesdames et messieurs, face à Mouzé Kindingu, l'été à Kanda en direct des obsèques de notre maman, donc maman Tikibiso, la maman de notre sœur, notre sémé qui Sakasaka, Nana Sakasaka, paix à son âme, notre maman depuis Angola. Donc nous on est là en train de pleurer notre maman, c'est notre travail, c'est notre boulot. Merci beaucoup à tout le monde qui nous suit. Donc là je suis avec l'été à Kanda d'Adimé à mode palais. Aïe Otala Ndegonaye en tant que frère. Aïe Pena Otala Ndegonaye en tant que frère. Donc on est en famille. Là je vois Junior Lia Soela. Donc viens ici, on est en famille. Hein. Donc Tariq aussi est là. Donc là je suis avec des Njilois. Donc maman Sanabiso et Njili. Ba défendre Biso P. Na Nengera ya famille. Donc tu vandi poto zalato lelana musée. D'abord l'ITEA. Mbote na yo na bandeko nyonso baotalo lelo yo. Émission ezate ndenge ezalaka ya show. Ah eza générique te. Ah eza rumba. Ah eza Bible ezoloba. To lelana ba ezolela. Peto sepelana ba bazo sepela. C'est-à-dire ceux qui na yaki na teni et ningaki koma na balolenge moko boye peut-être insupportable pour yebi elamba na batebele ba yebi elamba ni zaka na mankambo. Et ko mema trouble. Et ko mema loyenge ko mema na balolenge belé. Vraiment ba courage ya trop na maman na biso Sakasaka ko perdre maman oya mema ki o 9 mois a bomba ki yo a batela ki yo eza chose facilité à travers Mouzé Kindingu sa père international ndé na ekolanda bango pona okabula mawana communicateur pe ya bagolois communicateur pe ya bagolois c'est-à-dire na ndé na yeboye na eloko ko représenter bagolois nyonso ya monde entier mais na yengo na système ka ya lolengi ya palais parce que quartier o tozole la maman na biso maman ya sœur na nga Sakasaka iza quartier nga na vandaka ah toza pena na kati ya Njili banjilwa bazawa bino moko bozoyoka mindule ndenge zobeta kuna na musika et courage ya trop na ebite maître au website il me volume Mouzé Kindingu nde mutakozala mingi na maman po makambo ezalaka précocila batu bazongaka na ba stress ya makazi ezalaka ba responsable ba kolo likambo ndé na koyebisa ndeko na ngai le grand sapeur Mouzé Kindingu ba conseil ebele na maman oyebi ke ngana yo ba rencontre za kapenza mingi te je crois o eko za la 3e rencontre to 4e première rencontre ya munene za la ngana yo na kati ba Paris kuna na Espagne komba utokene ko bunda ya ba Gaulois na koka ko supporter beauté na yo te ozande ko nga limbisanga za na kati ya matanga na kutana na ngana ba saper mais na koka ko supporter bango te bato balobaka na Mouzé Kindingu na musika ba approchaka te ba mona ke na TV ndeko na ngai na koki o supporter te surtout na makolo ozongi singa lisusu Viking Vekester Fumumpa le seul musicien oya yoki
Merci ba Congolais. Le seul musicien a joué devant le chaise rouge. Soza la matanga musiki ndingu. Ozo bosala ngote ndi. Moko ekoza na matanga me moi bordure muke. Ah ezaka semi bordure. Semi bordure. Akozo bordure na mobimba te. Mais se défendre le beka saki sold out. Boyo toyoki yango. Le seul musicien oyo bazo zela e bakanga e pa ya Costa Mutamba. C'est Didier Badendo. Didier Badendo. Réputation mboke sanini et baby. Comment yo musicien koloba bakichi? Est-ce que ça va? Bakichi awuji pe lobi non. Ça ne va pas. Alobi mais noir ezala. Après tu peux bato baya qui conseil fa ba sangana tato mona tali boki wana ba panjani nini courbe. C'est bon déjà. Mais musiki ni mais noir ezala ki oyo ki était alobi mais noir ezala ki ba triquer ba bien na e. Quel vu un koi. Muto triquer nani? O tata na fanité. Ba bien na e wana. Na ebite to ba côté la kango toilette. Pour Michel ola yé atalaka te. Bato tout ba ko manquer faire mikolo to ana kanda na bango po ba golo pe ba lingite ko kena ba concert a bato. Mikolo to ana kanda ya tout l'orchestre. Bon comprendre qui est fait rigola. Merci beaucoup à mon vieux Lévin Kassese Sekaima Makotala ngai et pourquoi pas Herman Kassese depuis Paris à Rotala Biso. Merci na Banjiloa na Banjiloa. Les boss Kelvis Senkoi Azotala Biso limité bomoko. C'est la gaye Kelvis Senkoi Salambango. C'est-à-dire tant que tu ba Salambango pour ba poche za vidi. Asalambango na mbongo. Asalambango pour na ko sepelisa biso les boss les patrons Kelvis Senkoi Salambango to bossa na gayote. Vraiment, tout ce qu'on va comprendre, grandeur, il y a faire la gestion des nuances. Oui, matanga bandi souffrir. C'est-à-dire faire tout tambour la ganaye na ba poche. Partout ici quand toza, même na toilette madame azoka moi papa. Oyoka ka solaniete ka ko yemba banze moi faire. Hein? Hein? Ozoyoka. Voilà. C'est-à-dire Bokeba et le banango frère Patrice Keba na mayoki. Bana mayoki yo muto yo kakate. C'est-à-dire soigner na feregola misengaka déjà intervention rapide ya bagoloa. Na banza ete salle o Didier Lacoste betaki ezali suna ba semi date moko ezolanda na wana. Mais to laki biso c'est-à-dire après les 7 ING Arena salle wana ngana museki ningu tozokendo korjango. Tozo laki c'est-à-dire producteur déjà bongama na yo. Tolingi to compliqué ba dossier te. Biso ce kaka ING Arena leki pour papa veut faire golo ba tchela ke libaya te. Tozana tante ya ko tcha dati biso tozela oya biso ya ba goloa eleka après bo monisco date na biso. Donc il y a le biazo bandela date wana azo bandela dans 3 mois à Didier Lacoste. C'est comme si une personne a diarrhée pendant la nuit. Il perd pas même si le film est des zombies. Il akobimaka c'est que film il y a zombie ça la montage. Musique à la côte c'est un montage. Ayemba boya kale. Ako jou wana pe dendo bela ki retard. Mais on avait no ya yolo. Viens biso yolo ateka lupango. Ateka lupango likola dendo. Chia muyaka. Le roi Twali. Chapia Bongelo. Lianja Koko. Magambo to beta boye mache bonche. Ba boss lokola ba Kelvis koi. Patron. Ba tu lokola ba ya Willy Musheni Koda Mboka. Na papa Gila Lengete. Kika. Maître Chico Mwamba. Ambassadeur vote singa diamant na diamant. Ba Fabrice Bébé. Fabrice Bébé. Na capitaine de la Bifort. Fabrice et Bébé. Kobo Sanate Youssouf Pourada. Double boss. Pourada. Double boss. Na Toto Warenchi na capitaine. Didier Chombo. Petit Jésus. Yannick Kinia. Romox. Papa yo oye matanga bo kilo to yo boka ba. Te na minicho yo. Et ça peut pas si toi un mot tozolobela parce que le 7 toi na concert mot le plus attendu de la terre. C'est quand des amakasi ya promotion. Makasi margué matanga na le sa mère mais un mot pe na oya. Kaka avançons. Kaka avançons.
Merle Kassala. Lité Robaxani. Vraiment, Tozana Matanga, Tokobaksa Penza et Belete, mais après Matanga, il y a aussi des séances, il y a des missions au Tokosala pour nous relaxer. Biso Bagolo, Toyaka Mobondo, et Toleka Bangon et Belé. Ah! Voilà. Mais ça Matanga, yo sou na mamba ba kofongola ba belé. Hein? Non. Et kaka konoré mais on doit accompagner la masse à la lité à Kanda. Lité à Kanda yanga ya tongo et toujours. Musée. Koti senga pe kola sapiko. Ah! Nala takata lokola yo. Njambala wana la takata déjà kindoki. Amen. Njambala wana de la taka elta kindoki. Obi ke yo leki même à Béchole. Ah! Lité à Kanda. Ici c'est Paris. 44 boulevard Ney, référence porte de la Chapelle, non loin de la Didas Arena. Restaurant chez Mama Wiva Elengi. Kolia Kitoko. Cuisine africaine, cuisine européenne. Olingi olia biloko ya mboka. Ondu, malangwa, mboto, lipoke ya ngulu, taba ya kotumba, lipoke ya mpoka, légumes verts, namoteke ya moto. Awakutu masanga ya malili, iratakate. Adresse Eza Semoko, 44 boulevard Ney, non loin de la Didas Arena. Je suis chez Mama Wiva. Je mange, je viens en train de rester sur Paris. La qualité fait la différence. Venez découvrir la classe et la différence. Ça c'est la différence. Elengi. Allemagne, États-Unis, Canada, Bruxelles, ma frère Joe, place c'est Zamoko. Cuisine arabe, cuisine africaine, chez Mama Wiva. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Wabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamponi, c'est bien mon c'est mon amité. Ok, fais-tu bonheur là? Non, c'est pas côté ni. T'es carré. Ok, fais-tu bonheur là? Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampon wana. Savon d'ilsi. Pembe, mwindu, akosokono c'est sans problème. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Djonga Part, un cadre qui vous convient pour votre séjour en famille à Kinshasa. Au numéro 69 bis, avenue Lusambo, dans la commune de Kintambo, à proximité de la maison communale. Mais à votre disposition de studio, appartement, chambre, salon plus cuisine, double toilette, salle de bain, appartement, 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain, toilette, pour vous, au tarif le plus bas du marché. Alimentation électrique garantie avec groupe électrogène et panneaux solaires. Contact depuis l'Europe, plus 33 609 12 11 11 sur WhatsApp. À Kinshasa, Nick Mtsao, plus 243 895 140 330. Djonga Part, tout pour accueillir confortablement Banami Kilia Poto, Nakatia Kinshasa, la capitale. Djonga Part, cadre ya Bissomoko. leka beshole yakangikaka beshola kabolaka na minicho nde tozabwe bagolwa le tete babiye na yo kilisaka déjà pour démonstration etala maana lite ya kanda muto kinduki voilà donc tozoke nango pe na lire double date double date donc lelo zali matanga ya bokilo na yo oui oyo kosala ouverture ya bière ya ndeni ya pression to boyi ba mela milangi ba ko soka to ena ya pression na minute la kote babundi na producteur ni
aza na pota moko na saleli association na liteya ebo toyokele mawa ntango afingaka mpe où est le mal? Où est le valise? Dame du moment. Ouais. Autorité suprême, Mouzé Kindingu. On est là, mesdames et messieurs, en direct, les obsèques de notre maman. Paix à son âme, notre maman. Et courage à Nana Sakasaka, à toute la famille. Merci beaucoup. Là, on voit tout ça, le produit Moko, le seul produit Nkoi. Balobi Nkoi Kangi Congo, Nanenga Osaranate. Présent, Yarano Awa, pour l'éclairage, ça va bien. Bonjour, bonjour. Famille Sakasaka, bonjour. Bonjour. Talaka, maman Madeleine, maman Mado. Maman Abota, vraie chérie. Nana, Sakasaka, Sakachou. Abota Yaro, Sakachou. Donc, il y a un moment, Bilamba Oeye, il y a Pembe. Balongoli ba ange ba tche mouté Kindingu. Où est le mal? Où est le valise? Donc il a mis l'élo à manger, à boire et les transports. Avec les mégas. Tcha 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 tcha. Ciao. Tcha 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 tcha. Ciao. Tole la maman qui toko to me la tolia. Merci beaucoup. Lité ya kanda pe lié. Moi un mot lité ya kanda. Et si na lobaki déjà Mouzé Kindingu na absence na yo famille bayokaki o nyonso na lobaki na yeko accompagner Mouzé Kindingu yende akufeli mama bokilo cha 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 sigo to lobani ni mutale kinga na kolata na kobakisa lisu nini saper international. Merci na famille ya Sakasaka, merci pe na banoko Sakasaka, surtout noko toto banoko nyonso. Nalingi bino famille kitoko boyambinga pe kitoko. Donc merci. Merci. Chaka chaka. Merci président, ouverture à boisson. Tout droit, tout droit, tout droit. Voilà. Kindingu voilà. Sucré, non, on est là, sucré. Salili banza metika kolela lela kango Taranga yo yo moto lingaka yo Na yo ngo Na eba lingo na pango saya maina viso Na yo ngo Bolingo nanga bolingo nanga lite yao Bakoki koebisa na bato te bamona kinga na bonshe o Ebanga ketu nanga na pesa yanungo Omikabi na mabanzoro Okomi okondo nzoto pamba pamba Mamo bali na yo Yoete ninanga Omabali nga likambo
Lucio na motema na motema sukira ninga bolingo na matira komo kede botuna nilitea na nini akumba bisaka abayamara motindo kaniba kovanda kana moninga ayoyoyo na fandane mabeko kanina simba ebatela bolingo kindingwe na simbango yeye wana yeye joli amazone maria rosa mama nela mama nanfe okotubisaka motolo okolangai na pesaka nyonso bapesaka yoyoyo na pakwa pembeni ya bolingo nanga mama Vivi Papa 5 jours Valérie Béton Bangala Diakouba Dole la maman Mi amore, mwana mama Nala okolo nekonanga makai Wate basmama na mama Sala se kokolisa ye Mi amore bolingo Makila kota malanga na zotongo Bae bali makai kainga na motema Eko kamaranga na motoka kana liwae Nakupina mote sika na beka Kambe na eba Sukali ya bolingo Mi ama Mokano na ngaita Mokano ya zambe Melodie dans mes bras, danser. Mi amore, buona mamma, la colonna con una macai, poteva sbavare la mossa, se con sai, mi amore bolingo. Makile kota mbalanga na zotongo Bebali mekwe kainga na motema Eko kabaranga na motoka kana liwae Nakufina note sipana mekae Abera eba Sukali ya bolingo miyama Mokano na ngaita Mokano ya tension Melodie Beja Dame bra mama Kina mise, ona koe konsolele. Zoto motema e koti motambo, na moi komantere o. Fatima elodi yongo kumamba. Losoto na kali se toto, samba bongi samba pola liongo. Ya mose mene la boko lo e kila yongo la fondo, tori dorfas, portase. La cola pe mamá